Voilà, donc ce que vous voyez là, donc dès que le bain a balabala eza onzete, donc c'est pour cela maman Annie Kifwa azaki bongo décision ya kolongola bandeko bateka nzinga ya makadam tout ça la route ya deuxième république, donc awa na commune ya Kimbateke nolo na marché ngangu, donc wenzangando eza onze moko ya munene, il faut ba maman kokota na kati, et c'est pour cela kozwa ba mesa et kozala malamba koteka bongo devant makadam boye tout près ya makadam eza pena malamu mingi kotala en général do makadam eza pembe mutu ko sila frango yako tout ayo. Ok, après on condamne l'État. Donc c'est pour cela que une opération aux salles bon awa na district à Tchango précisément Bananjili, Massina, donc ma commune aux na district à Tchango awa ba police pena ba telemi pour na ko panza ba mama o ba teka bongo vous environ ya makadam, donc c'est pas bien ba mitu ko yango awa zoya mon silifran et tout chose za mala mingi te o monika ka mo sala o sala ma vraiment mama Ani a telemi pour que ate pena ba mama bazwa disposition comment ko kota na kati ya ba grand marché ko zwa bongo ba mesa bateka esika oyo elongo bani nzela makadam etikala polele batu balekaka dans le calme. Donc so ba biloko zana batu bazo sauter biloko kolia batu bazo na biloko kolia, c'est pas bien. Donc c'est pour cela maman Annie Kifwa moko ba commissaire à proximité à la route deuxième république a telemi vraiment pour que ça bongo ko bengana ba mama ba loteka teka nzinga makadam. Donc c'est pour cela bozo mona misala oyo ndenge ezo sala merci beaucoup. Restez toujours branchés dans tout ça na commune à Kimbateke à wana d'ici à Tchango vers route deuxième république. Restez branchés, merci. ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yingisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet Nabiso, si que abonné Nabiso. Nena lo balabino ka bon s'abonner massivement. Ok, tina cloche ya notification comme ça, on a des émissions comme le vraiment nenge vraiment isengeli et puis nenge lo ngobani. En tout cas, nazo pesa pena ba merci belé na moto azabongo na sima caméra nazana ingénieur Doba Sadis Lisanzambe. Un grand merci pour cette belle image. Un grand merci aussi na ba oignon so batala émission et bandeli tina suka. En tout cas, ça là vraiment kitoko mingi na lo beka na ebsarabino suivant. Toza na page ya TikTok, toza na Instagram, toza na Facebook et puis sur YouTube on peut s'abonner na TikTok Yabiso Podcast. Bon, on a une image à Kitoko, na Instagram, tozali na Facebook, tozali ba commentaire na bino, ba j'aime na bino surtout et aux appena malaming. Donc quant à moi votre humble serviteur Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement appelé Donald Trump, journaliste à comment j'ai donc au Camoite.
na pesi vraiment mbote belé bateau vraiment soutenir biso le rôle les trio d'affaires un grand merci à vous bateau moko bien un grand merci à Destin Mwanda honorable depuis Belgique. Merci pour votre soutien. Et grand merci aussi à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu. Et à Maman Kokoma Tatima 001 Héros d'Alombre. Et grand merci aussi à mon vieux Trésor Loutona de Oloma 500 000 Valais Abilamba. Et à Maman Laetitia Kandola. Et grand merci aussi à mon papa Simon Faka, Stati à Paris, Massango Molongo, Mayabike Silaté à Maman Cécile. Sans oublier aussi mon vieux Trésor Manzambi depuis France. Je vous salue de loin. Voilà, chers amis téléspectateurs. Donc, Nazana d'ici Kachangu, précisément dans la commune qui manque Sikowapi, Maman Annie Kifwa, mon commissaire, il y a police à proximité qui monte 1 vers route 2e République. En tout cas, à ça la mon salamoko qui toko en tout cas coup de chapeau to lingine ba misalamoko ya boye salamaka la moko na biso développement et ça vraiment important makasi. Voilà. Bon mon suivant to rami salongo alors lelo ezaki non opération balabala eza ozete. Balabala eza ozete tika côté kaliboso ya makada. Mutu ke ko sila frein ba tutio. Maman, papa, elenge moi c'est elenge mobali mi batela nzamba batela avant nzamba batela yomono mi batela. Côté que la macadam, eza mabe 0 mètre dans macadam, en tout cas, eza qui toko minité. Et sur ma vraiment alors, il faut qu'on ait assuré que non, opération balabala eza on était. C'est pour cela, maman Annie Kifwa tellement qui vraiment était que maman a tellement lobby que non balabala il faut etikala balabala wenze ezala wenze. Donc restez toujours branchés avec intégralité. Sur cette émission, vous avez fait à la chaîne de Bolinga Makasi. Il y a ce podcast pour moi. Nini to tambola siko bateau oyo bayokaki kitoko oyo bayokite l'état ko sala mosana oyo kaka ndenge za parce que to ba l'état za bongo nzambe c'est général do basadi ça vous allez toujours branché ben internet ta biso ba téléspectateur to kota ce que to la sabino ndeni mosala za. Merci tout juste après. Merci. Voilà donc ce que vous voyez là donc dès que le ben a binokaka balabala eza on était donc c'est pour cela maman Annie Kifwa azaki bongo décision ya kolongola bandeko bateka nzinga ya makadam tout ça la route ya 2e République donc awa na commune ya Kimbateke nolo na marché ngangu donc wenzangando eza on moko ya munene il faut ba maman kokota na kati et c'est pour cela kozwa ba mesa et kozala malamba koteka bongo devant makadam boye tout près ya makadam eza pena malamu mingi kotala en général do makadam eza pembe mutu ko sila frango yako tout ayo. Ok, après on connaît l'état. Donc c'est pour cela que une opération aux salles bon awa na district Tchangu précisément Bananjili, Masina donc ma commune ozaka na district ya Tchangu awa ba police pena ba telemi pona ko panza ba mama o bateka bongo vous environ ya makadam donc c'est pas bien ba mitu ko yango awa zoya mon silifran et tutio za mala mingi te o monika ka mosala o sala vraiment mama ani a telemi pour que ate pena ba mama bazwa disposition comment ko kota na kati ya ba grand marché ko zwa bongo ba mesa bateka esika o elongo bani nzela makadam etikala polele batu balekaka dans le calme. Donc so ba biloko zana batu bazo sauter biloko kolia batu bazo na biloko kolia c'est pas bien. Donc c'est pour cela maman Annie Kifwa moko ba commissaire à proximité à la route 2e République a telemi vraiment pour que ça bongo ko bengana ba mama ba loteka teka nzinga makado. Donc c'est pour cela bozo mona misala oyo ndenge e sala. Merci beaucoup. Restez toujours branchés dans tout ça la commune qui monte à wana d'ici Kachangu vers route 2e République. Restez branchés. Merci.
Ese
matoye yoki miswemoni ninga kolobezaki tebezate monisale monani ninga kolobezaki timosikae sasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki bolongola nyonso wana matoye yoki miswemoni ninga kolobezaki tebezate monisale monani ninga kolobezaki timosikae sasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki ya biso ya moya oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikolo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokutineli te tomoni na nyonso tosali mekondimekoni forever grateful I'm calling my blessing awekuwa mikikozeleki mingi likolo na se kolikaba ute bandeli si tobenganga balongi ozi fait for the life I'm living ekomelengesi like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokambo oluwaki in exchange koma koyebisa ngai libo ya solima mpe mponga nazwa bongo ya seko elekelaka ngai if the season will belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa liloko epesa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli besuka nyonso tosengaka esi osala okitalo ya bara yanga bana bilaka na bilaka kokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesaka okelenza na tata esengo na ngai moninga na ngai matoye yoki miso emoni ninga kolobezaki tebeza temo bisale monani ninga kolobezaki timosika esasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki matoye yoki miso emoni ninga kolobezaki tebeza temo bisale monani ninga kolobezaki timosika esasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki matoye yoki miso emoni ninga kolobezaki tebezate monisale monani ninga kolobezaki timosika esasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki ya biso ya moya oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeko mesikolo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokotineli te tomoni na nyonso tosali mekondimekoni forever grateful I'm calling my blessing awekuwa mikikozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi ozi fait for the life I'm living ekomelengesi like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokambo oluwaki in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa liloko epelisa mwinda okomisa nzoto etomba makambo koma komona kokamwa ebandeli besuka nyonso tosengaka esi osala lokitalo ya bara ya mabana bilaka na libako kokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga okeli nzambe tata esengo na ngai moninga na ngai matoye yoki miso emoni ninga kolobezaki tebeza temo ebisale monani ninga kolobezaki timosika esasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki matoye yoki miso emoni ninga kolobezaki tebeza temo ebisale monani ninga kolobezaki timosika esasadukomi ninga kolobezaki ya kolobezaki ninga kolobezaki matoye yoki miso emoni ninga kolobezaki tebeza temo ebisale monani ninga kolobezaki
Voilà, chers amis téléspectateurs, donc voilà, nous sommes tous les districts à Tchangou, précisément dans la commune qui montre que, en tout cas, excellence, numéro 1, ville province de Kinshasa. Son excellence, Papa Daniel Bumbalouba Kiabaki. Nzela donc balabala les esika à côté kate donc c'est pour cela maman Annie qui faut vraiment manque de proximité à la commune qui monte vers route deuxième république donc Telemi ça pena mosala donc bino bozomona comment bazo bengana batu na balabala batika bongo côté ka donc voilà. Voilà donc tout ça kaka awa na route deuxième république en tout cas bomoni bongo esprit wana eza babiloko bato basala bongo bataka bongo kiteti alors l'état azanzambe assez tant balobi que non côté na balabala te côté na bawenza minene ozo bongo mesa ba basala bongo kiteti et ben voilà ya bomoni sort comme bango lelo alors mosala ezo sala makaka awa na bokasi ya Maman Annie Kifwa, moi quoi à proximité donc bomoni bino parce que balabala il faut tikala polele balabala il faut tikala vraiment polele parce que côté kaboye tout près ya macadam et ça bien te mutu ko aussi la fin tant zéro tout ayo ba accident grave vraiment comme l'état bo alors yako bomoni ndenge gouvernement congolais ba oteba ko mokano balabala eza esika ya côté kate côté na ba grand marché ozo mesa na yo oteka oteka ba biloko na yo na ndenge elongo bani donc voilà merci Général pour cette belle image donc tout ça kaka mosala bato o batie ba biloko na ba balabala et bango ndo bozomona siko bazo kanga bango bakende bongo na bureau kuna ko sola to pe ko ba kufuta ba mana bango pour que mbala sima ba batendenge ya ko sela ngo lisusu donc voilà musa ça bazo yi batema bazo zwa na ndenge moko elongo bani ba okena bureau ba futi amende batei bango ke mbala sima bosa le susté parce que maman Aniki fois à l'état pour la sensibilisation azoter donc cette fois-ci on a quitté sur le terrain moko ko yeba kino bato bateka balabala eza ojete donc faut ko yeba ko teka ko continue grand marché aux table na yo bandi ko teka ba biloko na yo zapena malame. Merci beaucoup, restez toujours branchés. Voilà. Don't have to wait till tomorrow. If the season will belong to Caesar, you be solo como te pesa la colo. Mingi sangana mulio pesa lilo kui kanisa mwinda. Como sanjo to etu mabakamu koma como kama. Ibande di pesu kanyo so senga kaisio sala. Obita ya bara ya maba na milaka na kima ko. Kisa yo so panatina na. Ya mutua yo pesa ukiriza midanya. Ese mona mai.
matoye yoki miso emoni ninga koloba te motema eza temoi misala emonani ninga koloba te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba te ya koloba te ninga koloba te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofirinza mitata esengo na ngai moninga na ngai matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te temeza temwe misala emonani ninga kolobeza te uti mosika esesa tokomi ninga kolobeza te. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous venons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. En tout cas, Bomoni Binomoko, donc Moussala Outissa m'a venu à ma casse, donc Balabala, Eza et Sika à côté Kate, Balabala, Eza où ils étaient. Karanenga Torobaga, en tout cas, à la ville province à Kinshasa, marché pirate est comme tellement ébélé. Alors, pour éviter des dégâts topés, mort, il faut qu'on compte vraiment là-bas. Wenze ya minene o eza nzinga ya ba quartier to pe nzinga ya ba commune ko ke nozu bongo mesa obani ko teka ba biloko na ino ko teka pemene makadama en tout cas eza pena mabe makasi yango bomona ki na bokasi ya mama na biso Ani kifwa ndenge vraiment telemaki pona ko sala pena mosala moko na ndenge elongo bani ye alingi ke population faut batambola vraiment dans le calme. Donc dans les calmes, au moni binomo nzinga na oza pemeni ya makadam route ya deuxième république. En tout cas ba o ba yoka kité au moni bongo ndenge ba kangi bango me ba o ba to saki mibeko bango wana bazo continuer bongo ko sala ba activité la bango na ndenge sengela. En tout cas merci beaucoup ni ala bana bino kaka bo s'abonner massivement à la chaîne no bolinga makasi ya biso podcast a ndeska bozo ba information vrai na PCP ba merci belé na moto azaki bongo na sima ya caméra ingénieur de Bassadi Sali Sanzambe. Merci pour na ba image kitoko. Un grand merci aussi na bato o batala émission et bandeli tina suka et surtout bato pe bazo continuer toujours à s'abonner toza na page TikTok toza na Instagram toza na YouTube et puis toza pe na page Facebook. S'abonner au mona ba émission kitoko soko s'abonner et ba pene na ko partager les moninga et vous apena malaw mingi ba commentaire na bino surtout donc pour nous poser parole moko moi na bino ya watakini fekate le lion de la presse congolaise. En tout cas bah merci belé na l'électro d'enfer tout moko bien. Un grand merci à mon vieux Charlie Wayungu ya maman Coco Matatima. Pourquoi pas se remercier porte à moi depuis Belgique Destin Mwanda honorable. Un grand merci pour na soutien. Un grand merci aussi à mon papa Simon Foka Stati à Paris, à maman Cécile. Un grand merci à mon vieux trésor, donc mon vieux trésor lieutenant du maître Tarzan, et à maman Laetitia Kanolo, Bambote Belé, vraiment Sika Bozali. Kola Conte de Juka Kobate Labino, et mon vieux Derlin Mbitiwova, ma grande sœur Clarisse, ma grande sœur Lana, sans oublier aussi mon beau-frère que j'aime beaucoup, beau-frère Jérémy Ban, Hollande, tout le Labino, Stati Allemagne, ma grande sœur BBC Bibiche. Et on te koutani à la prochaine numéro. Ce qui est sur ma scie à Zongete. Bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika